site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy Très aimable internaute de notre site Congo Elengi, je vous salue, moi c'est Abigail Mumbouya l'adoré. Je suis nouvelle na site Nabino Obolela Makasi Congo Elengi. Il y a grand prêtre mère Grâce Mbizi la sexy. Si je n'ai pas allé l'autre pour le Bélassir, Bachika, Ndengenini, Bayaka pour impressionner ma fille, Nabiso à Kinshasa ou encore ma fille à Congo. Si je n'ai pas allé là, il y a des gens qui bazala na mboka poto ndenge nini ba se comportaka ceux qui baye ba vacances na bango awa na Kinshasa bakozela bino bandeko o ndenge bako voilà tozo pesa micro na bandeko na biso ya basi bango nde bako yebisa bino ndenge nini comportement ya bandeko na biso o bautaka mboka poto bayaka ko passer ba vacances na bango na Kinshasa. OK ma chérie, ozoleka en direct na site Nabiso Congo Elengi. Alors si je Nabiso ya lelo ezaboy tozo parler sur comportement ya ba mikiliste ba fra Nabiso ba utaka poto ndenge nini et c'est pas ça ni comportement na bango ba vivaka Nabiso soki ba komi na Kinshasa comportement na bango ndenge nini ba se comportaka vis-à-vis na ba jeune fille vis-à-vis Nabiso nyonso. Je sais pas, je peux parler en français. C'est pas un problème. OK. D'abord, je sais pas trop, mais moi, je trouve que c'est pas tous les mikilistes qui viennent draguer des filles et tout. D'autres viennent peut-être pour construire, tu vois, ils ont des projets, d'autres viennent réaliser leurs projets, tu vois. Mais il y a aussi de ceux-là qui viennent avec des mauvaises intentions, de détruire la vie des jeunes filles, de donner espoir aux filles et tout. Ouais. C'est à propos, il y a espoir au bapé Sakabati, il y a un wana de toujours le bela, ndenge ni bayaka comportement na bango, ndenge bayaka se comportaka vis-à-vis aux filles, surtout à nous qui sommes les filles, ndenge ni se comportaka, ndenge ni ba nous qui sakabiso na espoir, ndenge ni se comportaka et puis comme ça. Ah OK. En fait, moi je dirais qu'ils arrêtent un peu de se comporter parce qu'ils salissent leur réputation, quoi. Vous voyez, quand tu viens, tu donnes espoir à une fille, tu t'en vas, tu pars. Sache que c'est ta réputation qui est maintenant mal répétée. Parce que le jour où je te verrai avec une autre fille, je dirais, hey, tu sais pas que c'est tel homme qui m'avait dragué, tel homme. Tu vois? D'accord, pour que Yomoko ozala bongo o se laisser emporter oyebi mutute awuti kaka franchement na poto boena boye o se laisser parce que peut-être que au senta qui est na odeur il y a parfum moko ou encore parce que awuti poto ce qui ndenge nini yangwana nde o se laisser faire ou encore c'est parce que ozala ki na mutute ou parce que peut-être olinga kaka bata poto nde yangwana ekotinda o sa nyostwana. Et moi je parle pas de moi, je parle de jeunes filles, parce que moi ça n'est jamais arrivé. C'est pas un problème, tu peux généraliser. Ah OK, d'accord. En fait, les jeunes filles sont un peu complexées, tu vois. Quand on te promet, exemple, que tu iras, exemple, à Paris, tu vois. Exemple, tu n'as jamais eu un membre de famille là-bas à Paris, tu te dis je serai la première personne de ma famille à être en Europe. Tu te laisses faire. Et quand ils te donnent de l'argent, ils te donnent des parfums, tu vois, hey, Dior, et Yves Saint Laurent, des parfums de chair, là tu craques. En fait, moi je demanderais aux jeunes filles de ne jamais être complexées dans la vie, de ne pas aussi, tu vois, de ne pas se montrer faible devant un homme seulement parce qu'il vient de l'Europe, parce que c'est un mikiliste. Soyons fiers de ce que nous sommes, quoi. C'est un peu ça. OK, Ndeko. Merci vraiment. Merci. OK. Si tu as yoka ndenge ndeko na biso ya mwasi apesi avis na ye, ça va te continuer to so luka ndeko na biso msusi ya mwasi. À suivre. Bonsoir messieurs, vous passez en direct de notre site Congo Elengi. Ah, Congo Elengi. Ouais.
Alors, sujet na biso ya lelo eza boye. Toza pendant les vacances ndenge bandeko na biso ba mikiliste ndenge bayaka awa comportement na bango vis-à-vis à nous qui sommes ici ndenge bayaka ko passer ba séjour na bango awa et surtout vis-à-vis à nous qui sommes jeunes filles ou encore à nos jeunes filles quinoises. À vous la parole. Donc là na moni soki ba mikiliste baye ezaka na ambiance moko eza particulier pe eza ambiance ya mabete omoni eza juste parce que bayebi ke yende aye na quelque chose d'abord okomona mutu nyonso azo envier asolola na ye omoni eza na cadre ya mabete en tout cas nga nasepelaka na ambiance wana surtout bon ba jeune fille comme peut-être ce sont les filles nde séduiraka bango mais oyo aza na résistance okutaka aza na ye catégorique ayebi objectif na ye oyo aye kosala wana Kinshasa asali yango après azonge na ye. Monsieur, vous avez dit que biso nde tozalaka peut-être que l'intention ya ko approcher bango parce que pour que toyeba nini baye nango nini ba meme biso. Bon, peut-être que c'est ce qui fait assez que biso ba fille bazala attiré par bango ou encore ceux qui ndenge. Non, omoni awa na Kinshasa toza na kati ya pauvreté moko eza exagéré. Tango ba fille bazomona mutu auti poto bazokanisa ye auti na paradis. Mais ce n'est pas le cas. Tango mutu azouta poto azoya na programme na ye omoni mais siko wana ezalaka te na mutu ya bandeko na biso basi omoni ayebi ke soki a séduire mikiliste wana peut-être akwa kozwa chance ya bali or peut-être mikiliste na aza déjà assez ya bali na poto akwa kokota na ba ambiance wana te biso nde toza nkati ya buzoba mingi. Non monsieur, ce n'est pas seulement que biso ba fille ou encore ba fille nde ba séduisaka bango, ce n'est pas seulement ça. Peut-être que bango pendenge ba uta kuna bayaka na ba idée na bango na mutu parce que o ki mutu ki ko séduire yo aleki na ye peut-être toute nue et que eloko moko te est impressionné wana mais tant que yé moko déjà en tête à quitter l'Europe ou les États-Unis ou je ne sais où aïe déjà en tête à que kuna na kende na parfum ceci c'est là pour que na kutana na fille boye nani na pesa na na kolinga peut-être autant de filles parce que ba fille na biso déjà ndenge eyebani kuna ke ba fille biso ba fille ya kin ou encore ba fille ya Congo to linga ka mibali ko ba utaka poto te eza bongo te yeba ke soki mutu auti poto aibi mibeko contrairement na a mutu auti États-Unis mais na bolingo mibeko ezala raté monsieur na bolingo mibeko ezala raté c'est ça que mibeko ezalaka na vie sociale ya mutu nyonso omoni eza te soki na lingi yo nde na kwa ko exiger yo omoni eza ce qu'on appelle droit de la femme. Il faut qu'on respecte yango omoni or poto déjà baza batu moko bayeba ke loko wana ava biso on ne buzo bezali mais muto oti poto ebi droit de la femme ebi ba droit ebele omoni mais awe pa biso nde tomona kaneti biloko nyonso ezokende na bulu yeke omoni et or un mikiliste c'est quelqu'un qui réfléchit qui raisonne omoni awa nde to kansaka ke to kwa kozwa bango na luyenge. D'accord, merci. Monsieur, merci na réponse na yo. Merci. Oza en direct ya Congo elengi site na bino bolinga makasi. Sujet na biso ya lelo eza comportement ya bandeko na biso ba mikiliste ou encore ba djika bandeko na biso ba utaka mboka poto vis-à-vis na biso awa na Kinshasa. Na comprendre bandeko na biso ba utaka poto. Oui, bandeko na biso o ba utaka poto bayaka pendant les vacances o ba vacances quoi. O bayaka ko passer ba vacances na bango awa comportement na bango vis-à-vis na biso. Bah na habité d'abord comportement et éducation. Mutu musu avai na poto ta mususu par exemple 15 ans akangita musu 20 000 ayo tonga pale na ye. Mutu musu pa ye awa wamoni na oti mikili
bakinois selon bango baïda 1980 1979 tono paniqué bango aroya kolinga ba petit na biso komela ba escroquerie pezanga nango to ba escroquer ba leki na biso basi y compris na basi na biso mususu pa ya fungoli mo boutique neneti boro na biso eza na kwa ya nini ya bloka wa muna mtana business na rosala mais normalement pour ngai selon mon solo ta mususu to ngomna linette mikile mona ba ebinga na domaine nga na salaga mingi baba aventurier na yebite so na lobby mabe na lobby mingi nyonso te to lobby la bande ko na biso mingi baba aventurier baba yaka toujours ko se vanter moi je viens à Paris ngana jika moi na pote tout machin mais à part ça bon na yebite donc au généraliser quoi donc ndenge yo pe au lobby que au type donc ndenge au lobby baza ba aventurier c'est-à-dire que yo pe oza aventurier non ngala roza l'aventurier ta mususu na kati ya mboka na ngai nana intimidation na ngana République démocratique de Congo précisément bon c'est de ça qu'on parle parce que oko s'aventurer kunate yango oyeko s'aventurer pendant les vacances non na ba vacances net mutu lokola ngana na ngomela bien na meli na nga bien na soina ba massa na ngai et tout mamundele na biso azali wana sololi et vide mais ba mususu ba yana ba aventure mingi pe ba na poto na habité o ya roza camara na ngako mingi bayaka wa baka na eloko te na 4 personnes hôtel na biso awa wana bandala wa batiki bilamba bakimba ko futa chambre te nyonso nini mwana poto mais yana chance mtwa chanzaka afanda na hôtel ma futa mais uti poto aye akoka même ko futa chambre hôtel te ko escroquer ba masanga wa mela na kombo à Paris na kombo bela je sais pas na bemisozo salo yo na bien pour ce question monsieur. D'accord, merci, nous continuons, merci. Mbote papa. Mbote maman. Comment nanga Abigail Mumbuya oza en direct ya site Nabiso Congo Elengi Obolinga Makasi. Si je Nabiso ya lelo tozolo bela comportement ya bandeko Nabiso ya poto vis-à-vis Nabiso awa pendant les vacances. Nde bayaka ko passer ba vacances na bango awa comportement na bango ndeni ba se comportaka vis-à-vis Nabiso. Vous avez la parole monsieur. Je ne sais pas. Tout ce que moi je peux dire, moni ngala lobala plus parce que naza kino na loba oya Kinshasa. Moni mutu so uti poto aye surtout bino bana basi. Bomona ra que donc mutu so uti poto a danger. Au contraire, moi je regrette plus le comportement ya bino bana basi ya Kinshasa. Deux fois, au moins, Moutaouti Poto, au bien le Rassala raté, au moins, quand Moutaouti Poto à se débarquer devant toi, au gros, à coup, tu as une chérie, na yo moi, qui ne vivre en l'amino bien. Moi, Moutaouti Poto, au bois qui c'est pas Moutaouti Poto, complexe, c'est ça pas bino bana basi. Vous êtes très complexé pour yo kage Moutaouti Poto. Vous êtes un complexe makasi. Papa, nakati yo te tang ozoloba sur complexe. Olingi olobani parce que awa mibali bazalaka te ou encore mibali ya poto tango ba utaka poto tango bakoma bazala ndenge nini Basia Kinshasa excusez-moi bino Basia Kinshasa bo excusez-nga sona oloba boli matériel mingi donc awa nakini matériel ezalaka te non bino momona rara matériel na kombo na fandaka na Paris. D'autant que Moutafana à Paris, yo ningani passé ya fana à Paris. Tandis que tout le monde appelle bata Paris bazoya, bode fabalara wa, botiga baplawa, et qui a tigi pe bapla akimi bilo retikali. Bino basia Kinshasa, il faut beau zaladine. Poto ça veut rien dire. La vie est partout. Mon vie est partout. Donc, n'importe vie est oya bango. Biso peta toza kitata to la vie na biso. Moni tamba utara mikili bayaka bakuta biso toza bakuta biso na cash sexte bakuta biso tozangi bilambate bakuta biso pe toza la bakar na biso bakuta biso toza balar na biso. Mais basi à Kinshasa, faut éviter complexe. Poto c'est rien. La vie est partout. Moi la vie est partout. Aux années jono bopé maranabino bien. Tant tu n'as pas de poto. Oyo kika komba poto.
au bois qui si mobile na zalakawa ou eleli miki on te miki ba pe kuna ba galérer fort ba bien bien ba galérer makasi. D'accord papa, tolingi to si sana yo conseil au que pesa bande kona biso ya basi ya awa. Conseil na pesa bande kona biso ya basi ya Kinshasa. Botika, moi trafic d'influence et ça là le moroté. Botika, kokanisa, moi makanisi na bino basi, bolingo kokanisa mingi. O buleka no jona utipoto, aza danger, yana biloko danger, tango ya ayele biloko danger et puis à s'abuser na yo, atiki yo akei na ye. Mais tandis que ozaki na mobile no zaki fiancé. Oakoka ko bala yo mais mutapoto à s'abuser na yo au BBC fiançailles no ya Kinshasa par rapport à mutapoto. Basi vous comprendre la vie est partout. D'accord, merci papa pour la réponse. D'accord, c'est pas limite. Mbote maman. Mbote. Oza en direct ya Congo Elengi. Si je n'abiso ya lelo ezak comportement ya ba ndeko na biso ba utara poto ou encore ba diaspora vis-à-vis na biso bandeko na bango ya Kinshasa comportement na baonde bayaka ko passer vacances na biso. Bon pona nga na ko pesa mo conseil mukie pona ba ndeko na biso bazana mboka bapaya biso toza bandeko na bango soki baye bazaka na mo comportement moko bizarre akoya aye po ala kisambongo na ye ko fiancé akolinga ta basi misatu mibale a fiancé awa a fiancé ozelanga na koya era koke kuna zoka ndaza na mwasi na ye na bana ale moi c'est fille pe oya linga ki kotoyo avant d'azozela kaka bolingo kana na téléphone hein batika comportement wana eza malamu te toza bandeko na bango ya basi hein batika comportement wana eza malamu te soko lingi mutu na bolingo solo kokisa mukano tina suka nzamba za nzambe ya mabala batika lokuta via lokuta ya malamu te ako fiancé akamata kei ako atie mwana batu n'espoir abeleli pe na kini ona na mobile na poto nzoka nde aventurier total ana mwasi na bana kuna. Ezala raté peut-être que bisonde soki totikali na sima awande to sala peut-être que ba bêtise que bango ba se dégoûtaka na biso ou encore ba monara peut-être que soki amemi biso kuna na potonde parce qu'on parle de général quoi. Ezala raté peut-être parce que soki amemi on a poto kuna OK sala ba bêtise ou encore soki bon ponanga comportement ya biso basi ya kin toza bien toboite muninga mwasi andima muninga mwasi te bango moko peka bayaka na basango basi na bango ya poto banyokola bango omoni basi na bango ya poto banyokola bango ba comportement moko bizarre ako souffrir mobile amoni passe na mobile na ye bavande sika mona likama muke abimisi mobile libanda mobile akomi kolala par-ci par-là mais biso awa to batela mibali to oko gâté ye na façon surtout maintenant ba message na bango kaka ye ba na monde vie ambiance aye ambiance asali makambu na ye bon moi si to boite comportement ya basakine mutu na mutu azana bizaeli na ye mwasi nyonso to azande ye mote okolinga mwasi soko azake musokutie na bizaleli ya mabe aza mobulu aza loyenge soki yo mobalo lobiki azonga na comportement ndenge yo lingi azaka na comportement malamu baza na ba idée ya mabe te toza bien to sola bien bango ndenge bayaka na ambiance awa donc c'est-à-dire que ba ambiance na bango nde impressionnaka biso vers bango ou encore soki ndenge to kaka na biso nyonso bango baye balinga biso be tolinga bango eloko ezalaka to solola to bongisa bizaleli bango bakipe bizaleli na biso ya mabete biso to kipe bango ya mabete to tambusa fi na ndenge ya malamu. D'accord, il y a conseil ni non que pesa bango tang bayaka awa et conseil ni non que pesa biso pe ba jeune fille otozala awa ndito viva. Bon, conseil na kopesa bandeko na biso abapaya o bazana mboka abapaya bakoya bamitambusa malamu toboite
mutu il faut mi tout d'abord otambusa vie na elongo na nzambe malade eza kaka sida te malade eza ebele il faut komi batela bayaka po na ko kosa te ke non na kekini il faut na lakisa ba fille on atika kala omoni il faut na lakisa ba fille on atika kala boya kanga menena ke kuna ke prouver bo lakisa bambongo na eza malamu te to bande ko na bino biso bino pe bo bande ko na biso to mitambusa malamu na opesa pe conseil muke na bande ko na nga basi yakini balingi mingi lokoso ya mbongo oza déjà na fiancé omoni parisien ye o craquer azade ana fiancé na eloko ni ozolu ko li komi diembe latina 4e bureau 5e bureau yana sens te o amo sikito komi bateli vie à l'osamo nzamba peso oya yo. Merci. D'accord, merci beaucoup Yaya. Mbote Yaya. Oza en direct à site Nabiso Congo Elengi. Sujet Nabiso ya lelo eza boye comportement ya bande konabiso ba utaka pays étranger, comportement na bango tant bayaka ko passer ba vacances na bango, comportement na bango vis-à-vis Nabiso bande konabango ya awa. Apparemment comportement bato ba utana ba pays étranger surtout bana mibali. La plupart mi bayaka ko tromper ba fille. Aye romona fiancé mwana mwaso na robala yo mais tant mwana mwaso yo kake auti poto e pa kolinga apanza na fongwama benzo kanem sa ko skroke ye romona skroke nzoto na ye skroke makambe bele ba msuba ya kape na façon moko ya batapage aroya uta poto aye romona komela masanga ba boîte ba comportement moko lokola ya ba orgueil bato aza pembe na yo mona ba lokola ba tout po bango ba uti poto o ngala remaka la plupart ya moi. Donc biso nde to monaka ou soit ezala complexe nde sala biso to approcher bango parce que ba uti poto nde sala kasi ke bango pe basala mwa minene wana epana biso. Oui, sûrement oui. Parce que tant na kin awa so muta uti poto ba monaka ezala lokwa ma complexe mo boy. Siko bango pe na ngam na bango ba olinga pe ba buka na te ba olinga ba fonga ba larso no ba zana ngo surtout na biso basi. Surtout pas sur complexe, il faut savoir par exemple ma casse. Donc bison de bana basi to se laisser faire et ça la faute na bangote. Et ça la faute na bangote et qu'on appelle faute na biso. Mais la plupart de la faute na biso basi. Tant que mutuma uti poto bando fongwama yo moko mosa makamo boy pour ka chaoka et pas linga chaoka. Ça bongo la faute na biso basi. To condamner bango penza te mais la faute na biso basi. D'accord, conseil nini Yaya ou qui kopesa na bande konabiso ya basi ou encore na bande konabiso o ya poto parce que ce qui va impressionner yo ndeko o ndeko ya poto uti poto exacte que ce qui fille à qui a impressionné ou encore à aborder yo pour qui o se laisser faire te conseil ngaka na opesa to boite mi bel no so ta poto bazana ba escroter mais yo muto OK beaucoup de gens qui sont parisiens ou poto il y a comme que ce que le bleu comme libala que au moins que ça baliona balioté ba tidia ka muto yango mona ka bataka ta fiançailles ta observation mais tant que yo moi si mobala uti poto proposer libala wa sala na poto kuno yebité so ka toza na makamna drogue bien na makamna sala ka oyebité mais tant ka proposer libala faut ça peut temps ya ko étudier muto ozokutana ye mais un conseil na pesa na basi ya te que so muta poto proposer libala ka que au fonga mo wesa mbombo ke muta poto non faut que la patient que la poser ou observer tant on va vendre na yo étudier ye tant ko étudier ko to mona ke aza escroc to aye na ndenge sérieux conseil na pesa na basi baza la précéder baza la toujours ba observatrice ba observer ka partenaire wa ye pembe na bango pona ko proposer bango so bato ba uta poto donc conseil na pesa bango ya. D'accord, merci Yaya pour la réponse na yo. Merci beaucoup. Bande ko boti ko landa ba réponse ya bande ko na biso ndenge nini ba répondre vis-à-vis ya ba comportement ya bande ko na biso o ba uta kamboka poto alors bino moko boti ko landa ndenge nini mutunyo sa lobi ce n'est pas seulement que ba fille nde ba impressionner ka mibali ezaka ka ba mibali pe bo ba uta ka poto bango moko pe ba yaka ba chaka en tête que na kokende na kosala ba fille boye na kokende na ko impressionner ba fille c'est ça bango nde ba chaka en tête bongo exact que ba fille biso awa
tozalaka ou soit complexé ou encore tozalaka aussi les sacs à faire bango pe bachaka en tête. Alors biso pe ba fille to e ba place na biso ezate que ceux qui mobile a outil poto les a outil paradis. Non non poto eza paradis te parce que ceux qui poto ezala qui paradis de mindele bayaka Afrique te. Alors poto vie ezali Kinshasa ou encore Afrique pe vie ezali. Alors bino pe bande kona biso ya poto tango boyaka ki boyaka na bit na bino moko ezate ke botiki bande basi na bino kuna pour que boyaka kokosa bana basi awa o nourrir bango espoir que okoya ko balaye. Pourtant ce n'est pas le cas. Tout ce qui wana pour la sujet na biso ya lelo à suivre. Oh c'était nini oh c'était nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena maseza mazi kleda mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika la famille Mizi non si mes sponsors à Makassie unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabangu Adake chérie Yari tu l'as de Luxembourg et idée Congolais Balisa mwana mokatimbile Congolais mamosaka Balisa mwana mokatimbile Jolie Pele Pastoral Bakatambile Congolais mamosaka Mayebo Lasso Boye playe baba mabasa Fonsi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi